Les partis ne se gèrent pas sur base de petits dialogues en cachette. La base de l'UDPS décide. Baboyi Augustin Kabouya, ils ne gèrent pas bien leur parti. Parti est en pouvoir, on dirait parti moko est en opposition. On ne sait même pas encadrer les jeunes de l'UDPS. Les jeunes, il y a l'UDPS, ils sont à balabal. Les moussous, ils sont condamnés à mort. Il faut être fier de Kabouya. Bozela Mokolo Kabouya, qui a 10 ans à parti. Ça se gère de la manière familiale. Il faut que nous parce que ça la passe. Bana ya bateau, babundi pour le lot, IDPS accéder à pouvoir. Bazana balabala. Kabouya est déjà millionnaire. Si il faut qu'on corrompe, bateau mususu batelemi oyo, non tête aux autres kimia. Kimia soke la kisi que bozo zoa Kabouya vous garder comme secrétaire général de l'IDPS, ça veut dire que ça le kuta. Là vous jouez avec des gens. Et tout ne va pas se résumer quand départ à Kabouya. Non, ça ne se résume pas en ça. L'UDPS a besoin de l'organisation. L'UDPS a besoin de gens rares. Oyo bakoki komema organisation. Boye malamu na tindika télévision, chers téléspectateurs wabino Samba Olonga de père et de mère Azane Sengwa koyeba bino. Ébélé à travers République démocratique du Congo, vous a ébélé à travers le monde pour nous partager Basango Yama Ezali Koleka Nakati Mboka na biso, bien évidemment Ezali République démocratique du Congo. Justice Yanzambe et Korataka Tamokolo Mokote, justice Yanzambe Motomokote Aïchapaka na contrôle nango Kwanezaga rituel. Samba Olonga avant bande émission na ye a rappelé la comède des mortels. Le lengeni ne sengeli to sala kaka malamu soko kanti tozo komona ote yeba ngo kezana invisible ezo mona yo soki po kanti kozo komona biso ozo mona la biso te, il y a plus fort que toi. Tôt ou tard nous finissons tous par payer les prix de nos actes. Ceux qui au rejoindre à travers Tindika télévision to sala ka ndengenini, likez, partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ça dit ça la boye. Il faut qu'on appuyer, qu'on like, qu'on partage, que ça la moi bien, qu'on a l'égoïste été. Partagez actualité on a voisin pour y azala au courant. Yamaye Samba Olonga akobimisa. À la une, il y a actualité na biso singelito ba été ministre ya justice Constant Mutamba ndenge kaka lakaki ndenge salami a ordonné arrestation ya baja ya SNEL bato bakataki courant na makala. Bato baza à la base ya liwa ya bandeko na biso ebele to kolobela ngona émission oyo arrestation pe ya directeur ya prison ya makala bato ya SNEL baja ya administration ya makala directeur ya prison gouverneur général ya prison pe ba gouverneur ya ba pavillon bango nyonso bazali sous mandat d'arrêt. Ezali kouté pas ministre ya justice. Mabe to malamu to yokipe conseil supérieur ya magistrature ba serenisa ki lobby bango ba lobby bango bazali à la base te ya évasion ya ba prisonnier na prison. Bango bazali par contre ko soutenir idée ya construction ya ba nouvelle prison entre les magistrats et les ministres de la justice Bitumba ezali makasi. To landa mopanzi nini to soutenir nani pour être justice ya Congo et que ndeliboso boyebi Samba Olonga panzaka pendante ke to kolobelango na kati ya émission na biso ya mokolo lelo sangwa mibale to kolobela awa doit-on dire que ezali fumée blanche to pe Bitumba ezali ko continuer au sein ya Union pour la démocratie et le progrès social parti cher à Etienne Tshisekedi Augustin Kabouya na Deo Bizubu bakutanaki et pas il y a maman Marthe la veuve maman Marthe il y a fait Etienne Tshisekedi kuna babimi en tout cas basengi na bakombata nyonso bazala kimia. Est-ce que solution ezwami topé ezanango kaka solution moko partielle et provisoire topé ezali influence moko esali que makambo et continuer nango kokende na lolenge ya mabe Samba Olonga bomba ka eloko te to kofongola nyonso pona kolobela Maye o ezalaki décidé entre Deo Bizubu na Augustin Kabouya sous la médiation de Maman Marthe Kassalou bakombata IDPS pe singeli basala nini tokoloba na mokuse na kolobela pe arrestation ya Paulette Kimuntu bato bayebi malamu azali journaliste
kasi ya kendaki po a kende na kindu kuna na Manyema à partir à aéroport ya Njili azalaki interpellé na baja DGM kuna bayebisie esengeli akende ko se présenter na parquet près le tribunal de Kinshasa ya Sosa kuna nde akende koyeba raison nini babengeli na justice kasi organisation ya ba journaliste femme bazali ko dénoncer arrestation moko arbitraire bazali ko dénoncer mabe oyo régime ya Félix Tshisekedi ezali kosala vis-à-vis ya ba journaliste ezali bongo toté na émission pe na kolobela yango na tombeli bino encore une fois de plus boye malamu na kati ya émission oyo polele vérité ebimaka sans contrainte ni résistance tokolobela yango outi ko rejoindre plateforme oyo laikaka partager na voisin kobosa na te ko like pesaka force na communicateur na bino pour continuer ko pesa bino basango soki pe oza abonné te en tout cas abonnez-vous pour ne jamais manquer de notre actualité. Nautaki koloba awa que ministre ya justice Constant Mutamba a ordonné arrestation ya directeur ya prison ya Makala, ba agent ya SNEL, gouverneur général ya prison, ba gouverneur ya certains pavillons, ba agent ya administration pénitentiaire, pe certains personnels oyo baza extérieur. Décision wana ba mususu bazali déjà ko critiquer yango. Tumonaki que ministre Nabiso ya justice Constant Mutamba azalaki très indigné, très en colère. Tangu ayaki kosala constat na prison centrale ya Makala. Kumona ba dégâts oyo ezalaki causé na tentative ya évasion. Amekaki ko résumer ba propos na ye pona kotalisa que ce qui s'est passé na prison ya Makala ezalaki sabotage. Banani baza à la base ya sabotage wana, en tout cas, il avait parlé à sa manière pe alakaki bango qu'il va frapper. Ba auteur nyonso ya sabotage wana ba kozala interpellé. Alobi musala na yezo sala 2 semaines. Pendant 2 semaines wana ye akobanda ko interpellé bato oyo bazali lié de près ou de loin na tentative d'évasion oyo ememi liwa ya bandeko na biso ebele pe ba blessé. D'ailleurs tant toza kolobela on na kati émission oyo moni vérité ndenge kaka musicien moko aloba lokuta eyaka na ascenseur vérité eyaka kaka na escalier malembe ekomi. C'est après que nous avons tous les images ya ndenge nini batu basetufaki batu bakufi mingi na masasi te kasi bakufi ya konyatama ya kofinana bango moko parce que bazali koluka kowelela kobima na kowelela na bango na kobuka ils se sont entretués na bousculade na bango pe na étouffement. Aujourd'hui la vérité est connue que ce ne sont pas les militaires qui ont tué tous ces prisonniers là qui sont morts. Baoyo bazui masasi ce sont des braves qui cherchaient à s'effrayer un chemin pour s'évader de la prison. Tu veux que ils ont mboka moko te yo prisonnier place ba dangereux criminel bazali o barotika yo s'évader même aux États-Unis que ça soit en France tentative nyonso d'évasion avec effraction oza ko buka kozaka kaka liwa beta na Google tala ndenge nini lekaka soki prisonnier aza koluka kokima na makasi pe na koluka koboma mabeta ka ye masasi na nzoto na kantike bandeko na biso muso baza kozwa leçon toza ko équilibrer en même temps tozo lela liwa bandeko na biso parce que ce sont des vies humaines ezali force munene ya production mais en même temps pe tozo yebisa bandeko na biso mususu o baza na ba prison qu'il faut koyeba komibatela tango oza na prison oyoki bato baza koluka ko s'évader oyebi pona nini yo ozalaki na prison pona nini bato musu bakufite pourquoi les autres étaient qui étaient dans leur cellule batikali kozwa ni lisasi ni kozoka c'est que bango bazalaki concerné te ezana bato oyo bazalaki manipulé mais ministre ya justice oyo azali très chaud bato musu balobi aza pressé leki ye aza kowelela aza populiste te
aza populiste ete bandeko na ngai. Nous avons besoin, tozaki na besoin ya énergie, ya sika, na ministère ya justice. Aujourd'hui, nous avons un jeune, oyo azali na énergie moko débordante. Nanu bapesi eloko te, nanu toyoki programme ya 5 millions te bapesi déjà na Constant Mutabaza ko gérer depuis ba nommé bango. Mais pour na nini, na moment oyo aza le ministre le plus populaire, c'est parce qu'il a la volonté politique de faire avancer ce secteur-là. Bien que les moyens soient limités, que ce soit sur le plan légal, il y a des réformes qu'il faut mener pour Constant Mutamba à Bongisa Malamu, justice ya Congo, na vision à président Félix Tshisekedi. Mais on sent que Azali vraiment déterminé pour na aussi sa mafia oyo et justice ya Congo na Boum. Bato oyo bakangami biso nyonso toza pe ba les premiers à suspecter bango. Dans la lobaki kopu oyo ebanda kala les administrateurs ya ba prison na biso bazalaka na kop tope mafia ya évasion ya ba prisonnier tope na kobimisa ba prisonnier na de manière moko frauduleuse. Ba magistrat na biso business na bango esali ke batu bakufa na kati ya ba prison. Mais ce sont eux qui sont à la base. Ba magistrat mutu baza kotinda na bato esengeli kotinda na makala te fo batinda po basepelisa bato baza ko corrompre bango. C'est-à-dire bato mibale bazali ko s'affronter na justice moko a corrompre ba magistrat ba kozwa moko batindi na makala. Dossier tranché ou pas bako kolalisa yo même 5 ans na makala oyebi nanu te jugement bakokata mokolo nini. Dossier na yo bavandeli yango babengaka bino te. Makala ils ont continué qu'on a la rempli. Ministre a désengorgé. Bango batindi le double. Il y a un ministre à Bimisi. C'est-à-dire c'est un sabotage en commençant par les magistrats. Bato bakata ki courant mukolo wana. Denge ministre pe atie bango pe bakanga bango ba ya SNEL wana o bakata ki prison na nani courant na prison centrale ya Makala. Ils sont aussi au terre bazali na kati ya likambo wana. Parce que kokata na bango ya courant et kutani et balani na sabotage et salami. Comment des prisonniers na makanisi na bango moko sans que bazala manipuler bako bima po bakende ko buka dépôt batumbi dépôt na bango ya biloko kolia babandi ko yiba biloko mususu bazo panza bakei ko tumba bâtiment administratif. C'est-à-dire que intention ya connuire et outil penda na bango te. Eza na bato oyo ba planifia ki sabotage wana pona kosimbisa ministre ya justice touche tope ko bloquer procédure na ye. Tout mona ye ministre ya justice aza ko landela. Bato oyo baza na kati ya ba prison tant bazo ko tumba ba dossier na bango eza na makala ça dit il faut kende ko lukango na ba parquet qui doivent ressusciter les dossiers ce sont les magistrats. Un sabotage planifié pour faire fuir d'autres prisonniers et saboter la procédure ya ministre ya justice. Bato baloba ke voilà ministre de la Justice, il y a ce qui s'est passé à la prison de Makala. Félicitations à Constant Mutamba, na lekanisha zui. Et en passant, dans le bac, on a un micro à Tindikati. Tout le monde qui baza ko luka ko bomaye. Constat ya police scientifique ezali que ba moni na kati ya bureau na ye pe na antichambre na ye substance moko toxique. Il y a même déjà des membres ya cabinet na ye oyo bakotaki na bureau na ye avant. On va découvrir biloko wana va découvrir que membre ya cabinet na ye bazali traité bazali constaté positif na poison. Ndeko Constant Mutamba azali ko mériter soutien ya tout un peuple tout en sachant que ezali démarche pour na bolamu na yete c'est un jeune qui peut accepter la corruption pe le loto yo qui est atiki makeleli mais bazako bundisa ye na batata mibimba ba bandi d'état bazalaka facilité toujours koyebi sa président Félix Tshisekedi que les moments yango yo to boyi to ko lela mwa mobali ya batu et puis eza souhaité il faut redoubler sa sécurité ye moko pe ayeba ko milengele okende lisusu na ba réunion ya bikenda kenda te na bango ote c'est entre nous sommes de la même corporation yakana nous autour d'un café on va discuter les idées s'échangent okende te de ko Constant Mutamba. Bato batali ici déjà que ce sont des criminels d'État, ce sont des bandits. Oyo balingite justice ya Congo évolué pour bango ba s'enrichir. La plupart de nos procureurs, de nos magistrats,
va s'enrichir sur base de l'injustice, de la corruption. Nde bango baza ko s'enrichir. Justice ya Congo engindisi ba aventurier. Lelo oyo so baza ko telemela Constant Mutamba, c'est parce que bayebi que soki justice ya Congo etelemi cop na bango esili. Balingi kolia na ndenga tout droite. O gouvernement ya République démocratique du Congo, il faut etala makambo ya ba magistrat, ba salaire na biso. Ba kopesa bino ba salaire ya malamu ndeni bubuzula kango déjà bino moko na corruption. Bino moko déjà bozo créer ba manda lukuta, bino moko bozo zwa corruption, bozo zwa batu oyo bazali ba innocent, bozo tia bango na ba prison. Botonga bandako na bino ya cher na mbongo nini. Bandeko ba Congolais toyeba ke Constant Mutamba est en danger. Ndeko Constant Mutamba azali ko mériter soutien. Nana azali déjà na kati ya ko planifier et puis to ko vulgariser yango marche ya batoge. Biso moko ba Congolais to ko sala marche pona ko soutenir démarche ya ministre ya justice na biso. Oyo azana makanisa ko sosola ko comprendre yango. Ndeko Constant Mutamba longonya na ye. Koto yo Conseil supérieur à magistrature ba koti pe réunion à propos ya tentative d'évasion à prison. Et là, nini bazali ko constater, balobi pona bango, il faut construire ba prison ya sika. Ce qui n'est pas mauvais, ministre pe assez appelé ça qui les kanisi yango. Avant même ministre Constant Mutamba, Mama Rose Mutombo qui n'avait rien fait. O ya vandela ika ba dossier wana nandenga zokende. Il pas loba qu'il faut kotonga ba prison. Ça c'est une idée o bato nyonso baza ko partager. Pour ceux qui ba prisonnier baza ko tinda bango makalati. Ba kotonda na ba parquet, c'est-à-dire dans la finalité, ba magistrat ba konginda kaka. Ils vont se retrouver dans la nature et comme a lokola moyen kotinda bango makala exacte pe sambongo to libérer ya kende na ye. Ba ko finir par ko banda ko sala lisusu corruption ya makasi na ba parquet. Donc il faut accélérer processus ya construction ya ba prison. Likambo ya mibale bango balobi pour na bango baza responsabilité à tentative d'invasion na prison. Boza responsable. Conseil supérieur à magistrature, il faut se plier na vision à ba réforme. To comprendre que ba magistrat ya Congo bazali ko constituer blocage, to pe freinage na processus ya réforme ya justice. Baza ko mona Constant Mutamba comme ennemi. Oh non, te biso toza à la base te. Boza à la base. Comment mutabimisi 500 bino bokoti sur sous 1000? Na espace gaga ya 1 mois, basali désengorgement ya makasi, bino bozongi si lisusu ya koleka. C'est un sabotage bien planifié. To tindikela ye totala soki ya kosala nini. Après boloba non, la procédure n'est pas respectée et patati patata, voilà tout ça. Oya zana mutema ko sosola ko comprendre de quoi il s'agit. Biso toyebi ke baza ko linga ko saboter ministre na biso ya justice. Et puis na bosuki si bango balobi, il faut que dans une ville où il y a criminalité élevée, l'arrestation constitue une réponse légale et appropriée pour sécuriser la population. Parce que on a raison. Pour bosenjo pesa na ba Congolais, ba mentalité otuza na ngoto li ko respecter mes deux côtés, ko kanga ko zala kaka. Parce que ça moyen légal ya ko maîtriser batu oyo bazali na makanisi ya ko commettre toujours ba crime. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, il faut aussi s'inscrire dans la vision d'État. Nous sommes là dans un processus, il y a des engorgements à la prison en attendant la construction de nouvelles prisons. Comment bien beaucoup équilibrer ma kamute, koye bagé moto sombi lipa, moto ayibi lipa, bago tinde na prison te. Et ça n'a pas faire où eko za la gérer, kaka na ba municipalité na biso eko gérer na niveau ya ba commune, na ba siat, ba résoudre pe ba trouver solution. Et ça n'a pas faire oyo, ya ba criminel dangereux oyo et koki kozala renvoyer na compétence ya parquet pour qu'il y ait des kokata yango. Comment tout doit être géré toujours dans la corruption. Oyo azako sosola ko comprendre de quoi il s'agit. Sango ya mibale na kolobela wa ezali interpellation ya Paulette Kimuntu o ezali dénoncé par corporation na ye, ba journaliste ya basi na lisanga moko balobi ezali interpellation moko arbitraire. Paulette Kimuntu alingaki asala mobembo pona kokende kindu na cadre ya musala na ye, mais akomi na DGM à se présenter ba yebisier moyen au voyager ezati kende kaka se diriger kende ko se présenter na parquet près le tribunal de Kinshasa à Sosa.
bandeko na Congo tozalaka mingi dans l'émotionnel. Eza na bato bazokanisa que être journaliste, être congolais, liberté d'opinion et d'expression, et là ici libertinage d'opinion. Ndenge tomonaki Seth Kikuni qui pense que il a la liberté d'aller attisser la haine tribale, d'aller attisser le séparatisme. Donc pour naye, c'est la liberté d'opinion et d'expression. Et vous voyez des gens lettrés pour nalingaka koboya kolobela likambo intellectuel. Bato baza ko mibenga ba lettré, batangi ba classe milai. Bazoya ko se défendre sans honte ni vergogne. Non, pourquoi baza ko sala ba arrestation arbitraire na mboko oyo moyen opposant s'exprimer sur les athées. Opposant ya mosenzi o aza ko yeba te ke liberté ezaka na ba limite. Eza opposant nini? C'est-à-dire, les arrestations seront encore nombreuses. Les politiciens vont kangama mingi parce qu'ils ne savent pas tenir leur langue. Ils ont bateau baza ko linga ko la politique en se basant sur la corde tribale. C'est-à-dire surtout le tribalisme, ils ont bateau va se retrouver dans la scène politique na Congo. Peut-être que monte pour na bateau balanda kaye, so oza mutema mukuse, oko tikala ko linga ko mona sou elongia peut-être que monte te. C'est parmi les journalistes les plus tribal que le Congo n'a jamais vu. Ce qui est à invité le fil conducteur, il y a une émission et finit ça kaka na idée moko na pensée moko zoko mona ke ezali ko inciter batu na tribalisme. C'est comme si cette émission là est faite dans l'objectif il y a ko diviser ba Congolais. Donc, quand il Fayoulou aujourd'hui se répand à Fayoulou, à Zaroubenga Batu na cohésion nationale. Et à Bossani ko senga Batu, ba Congolais, pardon, Nenga Kabola Balouba na Batu Abandou. Ceux qui sont à Balouba Moussou Tilelo Bayoka na Katina Batu Abandou, Martin Fayoulou est à la base de cette division-là, cette séparation. Ils ont à Batu na Bapoto, Lelo, Basolo Lakate, Bazalaki comme frère et sœur, na Poto Batu Bandé Kotuna na Bikolote. Bozole Sikamoko, Bozole Sikamoko. Bikolo ya Fayoulou na Motema Mabe. Bato bakabona ti lelo balobana lisusu te. Et comment ya bikolo Congo ezonga sima ba tribu nde ekenda liboso. Lelo avoir cette qualité de journaliste qui pense qu'il faut attiser la haine tribale, le séparatisme. Peut-être que monde n'est pas différente de cette Kikuni. Nana zoka nisa que ba parlementaire debout, ba parlementaire na biso ya parlement na biso na ba kutu ba parlementaire debout. Bazali bato o esengeli ba yeba que il faut endurcir ma mesure en termes de liberté d'expression. Moutounion so oyo azali ko déborder na liberté na expression pour l'incitation à la haine. Que dit la Constitution? Il faut que la kisango bato. Pour l'être qui monte doit être recadré non seulement des bases à interpeller parce que la procédure chez nous risque de faire penser que le régime de Tshisekedi veut terminer avec tous les journalistes qui ont la tendance de l'opposition. Ce n'est même pas ça. Quand on est journaliste, on est permis de critiquer, on est permis de tout dire. Ah, le retour au bango nyonso, baza ko utiliser bango kaka pona pour manipuler bande konabiso ya katanga ke baza ba victime ya Félix Tshisekedi. Elle a eu juste son sort. Ce qui c'est ça que za ko sala musala nango malamu. Et sengeli peut appuyer, c'est ça que na ba loi, tout renforcer ba loi parce que le nationalisme est menacé au Congo. Au Congo, la tribu passe avant la nation. Tous les nations, tous les tribus, des petites tribus, nous avons des difficultés. Et s'il faut faire la parenthèse, on a quelque part, ils appellent conséquences d'avoir des États créés sans les nations. Au moins, États en Afrique, ils ont en Europe. En Europe, les gens sont devenus d'abord une nation avant de se fortifier comme un État. Mais les lois pas nabiso awa. Les États ont précédé les nations. Basangisi biso ebele batie biso na cadre moko géographique sans avoir la volonté de faire de nous des nations. Biso nde photo tonga ba nation na biso. Sans une nation efficace, bato baza koyeba ke ekolo eza moko, eza Congo d'abord. Développement autour kozala te. Les autres parlent du développement. Les Chinois nous envahissent. Les Libanais, les Indiens, Moukililelo, ils ont zéro frontière. Coloniser ou même pas. Mais vous êtes encore dans les guerres tribales, ethno-tribales. Mawa, naza kosuki sawa na likambo etali
Augustin Kabuya na Deo Bizubu ba talisi biso penda ndenge bokomona ngo que ezali boyokani Deo Bizubu babongisaki que mokolo ya samedi bakokita na permanence ya UDPS parce que Augustin Kabuya azali sous té légitime comme secrétaire général convention démocratique et c'était Mopanzi. Mais touti komona bango bazali kosenga appel osala ko lancer appel na kimia na ba combattant ya UDPS alobi bazali bana tata moko mama moko UDPS nde ezali tata mama il faut ko luka kimia yango eyebani na lolenge malamu te ezali ko kendela kimia toyoki pe ndeko Jeko Beya alobi ye makambo ya bato yo bakanaki ko kendela permanence ya UDPS etali ete ordre ko ute pa mokonzi quelque part bandeko na biso ya UDPS ba cadre baza ko yeba sens ya responsabilité te. L'UDPS c'est les premiers partis de masse en République démocratique du Congo. L'UDPS c'est un parti où Etienne Tshisekedi a sacrifié la vie na ye mobimba tango batu bandai ko sepela na bambongo na bango oyo basala ki tango basali misala Tshisekedi s'est sacrifié na combat oyo asali na UDPS. Bato babandaki na ye bakoka kosilisa kombo te soki tosekwisi amoni eta oyo UDPS eza lelo akolela ma ya miso et toza sûr que les grands esprits ne meurent pas. Etienne Tshisekedi place azali aza kolela. Aujourd'hui les gens pensent que pour faire les choses dans les bons, pour organiser parti UDPS de manière à ce que baki il y a accession, il y a acquis peut-être, il y a combat, il y a instauration dans l'état de droit, paix, démocratie et bénéficier de la il faut qu'on dépende quand Etienne Félix Tshisekedi. Bato bakoye bateza que Etienne Tshisekedi vous avez fait de lui un dieu. Il est mort. Comment vous n'apprenez pas à être responsable? Ndeko je crois lobby, nyon se ko vous n'êtes pas chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas le président du parti politique. Chef de l'État, c'est président du parti politique. Ce qui est l'autre, c'est que pour se référer à Nan, pour la mort d'ordre à Nan. Apprenez à être responsable. Le lot de Obizoub na Augustin Kabuya. Si les gens pensent que ça doit se résoudre dans la famille, maman Bengi Bino a conseillé, Bino c'est ça le problème. Non, le problème n'est pas résolu. Moi j'ai honte. En tant que Moutou Abundi combat o Etienne Tshisekedi toyo kuta ba vieux o ba bundi combat na Etienne Tshisekedi ba musu ba kei ba tiki toyo tozo bunda combat ngo le zo pesa soni. Félix Tshisekedi aujourd'hui à cause de votre irresponsabilité travaille avec Philadelphie et des kabylistes. Le lot UDPS eza ko entourer Tshisekedi te eza PPR dende komi ko entourer ye na ba membre ya église na ye Philadelphie. Eza désordre ya UDPS. Manque à sens sa responsabilité. Maintenant, vous allez penser que aller corrompre certains individus, mais et comme Makimia, si la paix veut dire qu'il faut encore que Isakabouya na UDPS et la kisi que Kimia Kozalate, les combattants de l'UDPS aujourd'hui, ils en ont marre. Bon anini batuba pesi Kabuya Mokongo. Akokite. Si vous avez dit non, que la Kabuya ezaka luka Kimia Kozalate na parti pendant 6 ans oyo Kabuya na Kabund. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme résultat? Les partis ne se gèrent pas sur base de petits dialogues en cachette. La base de l'UDPS décide. Baboyi, Augustin Kabuya, ils ne gèrent pas bien leur parti. Parti est en pouvoir, on dirait parti moko est en opposition. On ne sait même pas encadrer les jeunes de l'UDPS. Les jeunes, il y a l'UDPS, bazana balabal. Bamoussous, baouti qu'on a condamné à mort. Il faut être fier de Kabuya. Bozela Mokolo Kabuya, qui 10 ans à parti. Ça se gère de la manière familiale. Il faut parce que ça la passe. Bana ya bateau babundi pour le lot IDPS accéder à pouvoir. Bazana balabala. Kabuya est déjà millionnaire. Si il faut qu'on corrompre bateau mususu batelemi oyo non tête aux luka Kimia. Kimia soke la kisi que bozo zo Kabuya bo garder comme secrétaire général de l'IDPS, ça veut dire que ça le kuta. Là vous jouez avec des gens. Et tout ne va pas se résumer. Non, ça ne se résume pas en ça. L'UDPS a besoin de l'organisation. L'UDPS a besoin des gens rares. Obakoki, comme ma organisation à solo pour la continuité, il y a pouvoir. Ce qui continuité à pouvoir, il a ici que moi, Koteri Nabino bo créé wana
soki bosangani bodeside nde yango wana conservation ya pouvoir bozomikosa. La base de l'UDPS nde mutu ekosala ke conservation ya pouvoir ezala. Tant boza ko décourager ba combattant UDPS boyeba yango que vous exagérez. Deo bizu vous rencontrez Augustin Kabouya, ça ne change rien. Ba yebani babandi pe lelo te. Mais faut koyeba fond ya likambo ezani. Fond ya likambo ezate ke bato bakende kosekutana non tozoluka président après sa mot d'ordre. Vous êtes comme des bébés. Ayez pitié de ces jeunes gens combattants de l'UDPS qui ont combattu 5 ans. Tokomi komona peut perdre ils ont dirigé biso lisusu. Tshisekedi travaille aujourd'hui avec le PPRD na Philadelphie. Toloba te nga pe monoko eza polele na boyi na ngai na lala pe bapongia malamu ezalaka malamu. Émission esuki wana o etikali bo bakisa na ndako nga naza na nga na problème na mutu te. Je n'ai pas de problème privé avec Augustin Kabouya. Le problème est que toza kosala lecture moko claire après 6 ans UDPS au pouvoir. À qui nini UDPS ezui en termes d'organisation. Ba combattant UDPS bazakata na carte de membre été. Émission et comme pendant na suka na pesi matono na équipe technique mobimba. Ya Tindika télévision, merci na ndeko kapa ya na réalisation, merci na baye nyonso oyo balandaka biso, merci na mwana mboka Rifin qui sombe. Tindika télévision eza toujours en forme. Samba olonga za partout pour na kopesa bino basango matondo mingi na bino nyonso bozolanda biso depuis Canada, depuis États-Unis, depuis Afrique du Sud, bolandi biso depuis Kinshasa, depuis Goma, Bukavu. Panza vidéo mutu nyonso ayokango yanga mutu ezalaka ke congolais miso ezala ko fongwama. Tozala ba aveugle te. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ngai na bino tokutani na émission mosusu prochainement.